biso tozali bata patience to patienta to boye pe oboma bato to sa mabe ayo za ino pena na logique quoi pour kuna to yebi ndenge eza kuna te omoni ndenge to vanda non eza maison mère bato tout ata moi mukie so la mukie na tongo maison mère pour okende pour te faut ça ani abo expliquer non yo kana bisa yo omoni ndenge to vanda yo awa makambo yo sala yo momu to yebi on nga pe na sala nga momu na yebi OK pe babenga inga bamasa msu babenga ki nazoki bapela seleo na pesa yeka toujours limpo bango batata na city na bango ya association ya animateur nazoki limeo na pesa seleo a sona baninga msu ba nde ba ko sala mais conseil na pesa Diego il faut aiba ilo nyazo sala za grand garçon za famille za bana il faut tenir debout pour musala auto sala ga omoni lelo na ko le kana na TV awa na fingi na ngata muninga moko yana on peut mabete na yo oyoki ba audio mo ba lo bela sérieux te omoni o santaka onde na bien omoni boulot to salaka eza boulot mo da compliqué to finga mana biso bandima pe biso na mona ko diona na mona mabete na mona mabete et puis faki za ye moko muninga mezaki madame na ye nazaki on peka na pesi ngo baninga msusu na pesa ki papi mboma na pesi na tilo kole na pesi mami lela na bibota la biso batu kote to zala voilà poneti nga boyenga musika sika na ndimite ke na roya musique na yale msuna cousin na mamo bona bimise pe na plateau to na bimisa femme na plateau femme na beta mbunda te le soki le msu to sona na R9 biso mibali ba to sona voilà c'est comme il msu mera kota c'est que il me met les amas c'est le passé un message pendant que tout marche pas mon message ça a été pour Gimza kola kinte papa biso kola matembele pena bongo fini kwanga romba fufu penda mulili zobeta Gimza pecha kola ba mboge ba bloc mike mais bon o c'est les gars qui to rolo ba mabe na monter ba ozemono ba. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagnée de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100
Mbote na balandi bino bato bolandaka biso na Image Prod TV, simple serviteur na bino molombe na bino mwana musa na bino porte-parole ya ba journaliste Nelson Bokotu na R9 Aza déjà awa bino bato bozana beso bolanda ngai bobeta kaka Image Prod TV bozwa be mission na bino ya kafu na yende na makambo onde yango yo vraiment nde na ebisaki bino lelo yo toza awa na bombaki na bimisi vérité R9 Aza na Image Prod TV bolandanga bokozala décider boyebi ndenge tosalaka ndenge pe tozo continuer tozala merci na pesi mbote na bato tout bazolandanga rapidement na Kinshasa na pesi pino sebidenda mon grand frère pourquoi pas na ingénieur JP Kisi les boss Papi Mukala serveur électronique na pesi bino bambote pourquoi pas oncle propre Gaspard Love na pesi bambote pesi zolandanga vraiment lelo toza na grand frère propre moto a beta mais tu ko découvrir ndé si toza rané a on a poto ngala e barati na mona na mais lelo c'est la toute première fois na yambaye na émission na biso li solo na R9 toza na awa bonjour Musika Sika. Bonjour R9 li solo ouais santé ça va vraiment ba téléspectateurs bazolanda Musika Sika ça déjà la poto ça déjà la poto message tout bateau tout ça la besoin ba bunga ki image na to ba ça déjà na image ba comprendre les lots na lisolo na R9 Musika Sika ko lo banini. Bon R9 d'abord na pesina nous merci na chaîne na biso ya Fire Basket na benga chaîne libérale. OK. Parce que la chaîne est en Barabatutu et puis ça va phonios. En tout cas, merci na Faya, merci na Ndekonabiso Jordan Mizwa na Real et puis merci na Lisolo na Landego de na parler na Monique aux qui bien continuer à boyer et puis tout comme ça encore pour colonia ligne circonstance surtout dans notre plateau. Voilà. Donc merci na Nzambe et puis ba question za yo la journaliste. Merci beaucoup ba question za ngaitara na yambio lelo to ça vraiment le fait au solo là pour ande to solo là. Merci na Bigis, Daddy Bigis le mon là pourquoi pas na Jocelyne Bigis na Pesibino BBC arrivé bienvenue ne talara osa déjà la photo BBC tout ça toujours ensemble. Musika Sika ça bisonan parcours na yo. Depuis au banda pena guitare na yo au batu bayebi parce que batu bayeba ka yo utaka la maison mère au beta côté miso de utala ndako oyemba mona maison mère découvrir bato bazolanda biso ba téléspectateur balingara biso balingara Image Prod TV au balingara li solo na R9 faut comprendre bango au bandaka wapi tilelo o komi na poto. Bon d'abord merci na parole Musika Sika déjà Aza jeune akini mwana yolo na banandu le gane type mututo bandaka moi guitare na singa moi guitare nini na masanga Papi Chondo na Zimbabwe na PC Mbote et puis na bosante Patrick Mbinzo mona maele et puis Thierry Krita donc banda guitare na yolo koyekola na ba camarades muke na ba orchestre mike orchestre o encadranga pena tozaki bien ya ba jeune JBM musique ya bana na kauka ya bana kauka na pesi masanga Micho Mwanda na kati États-Unis azaki lokola président orchestre ya guitariste et na longo JBM et s'il vous plaît la gamme côté to zaina ba master tout so cha image na mona biso tout wana ba shela ba ndimo na biso misusu bazazaza ba misupe bakufa net ba wasito soliste ninja kufa ba masa misupe ba didembole bakufa mais s'il vous plaît la gamme kolongwa s'il vous plaît la gamme siko wa peta eka musique moko ka tozo bundana kolongwa s'il vous plaît la gamme siko na kende ko coup de pouce pas fait na dindo yogo. OK. Question me repose un peu toujours tourner kana yolo. Question me repose un peu venanga yogo. Hervé utaki mikili ya ça l'orchestre arekitara siko biso na ba venanga balai balogilo banini. To sali to yena ngwakaye. Tozo répéter na yogo na balola mwana na ndenge versaki ba maki ba makamutu mbena sepela parce que aza père mo côté molimo na vande na kimia parce que aza père mo aza alinga inga trop. Déjà na ndenga quartier azali pire petit à oncle na ngai. Donc viera mona inga sepela pendant kadenga so le na zo ba maîtrise bo grâce à yogo. Que son âme repose un peu kuluto. Kolongo na nga wana nde sikoyo na ke quartier la ta académie. Quartier la ta académie wana tango séparation côté na académie internationale ya Kofolo Midi. Na ke quartier la ta académie ande to sagi ba parcours na ba vela ngai ba Samchintu bandeko nyos ba modogo ba mboshi ba tutu ba somonodots quartier la ta académie to yaki pe ba mikili na 2001 to beti pe ba ndule mikili to zongi kinde bon
Obiga mouvement sur ça mi bato belé moi ba discussion mike mais bon c'est la famille toujours. OK. To beta ba histoire en ngote o le kage c'est le kage après que longwana siko na intégrer maison mère. Maman maison mère bon. Et on te dit que comme la makambo tu de tout le monde. Comme si quand on a une maison mais vous na ba mpoka moko mpo. Vraiment fiston le cas moi la poto kala la person mbote. Guy Basket mon grand frère propre makambo on dit ngo tout ça toujours ensemble avec mon konzade commune. Musala ni olobaki avec musika sika le to tourner ni so poto bomba te ande to so là. Comme si na maison mais vous na ba mpoka tango ya ki posa déjà la goût na wala utaka poto. O ya rapina poto la académie. Mais tant aux zongi, où il est sous la maison mère, mon poka moko landa qui ça qui pour la famille. Bon, tout est là musala, tout musala ça qui bien amké. Na be moni na ndule, mpoke za la raté. Na musique ne to betaka, to kuta na bilongi meto ba na mité maté. Voilà. Na mona ba grand bosseur ba qui on a ba bon guitariste. Na kuta pauvre Mich Bass que son âme repose en paix, na kuta ve na Corée qui tantina, grand guitariste. Déjà biso so to beta ba guitare na ba yolo za grâce ba Polistar ba Chanda ba pauvre Katous ba Kelly Manguta basse pour biso to ba sentiment ba guitare na ba partie basse. Voilà. Na kuta ba Polistar beta accompagnement mais grand soliste. Na kuta le souffla mkapaya na pesi mbote directeur ngwashika pa ya musa ole la chanza na makambo te ataka ndeko na biso chanza makambo te papa akima fait te tuna manini to so la moto so to ko tala pala explique na pesi ndeko na flamme kapa ya mbote on appelle pesi mbote ya la ngai quoi wala ndeko na biso musala na nkolo papa voilà mbonga ndokeza raté na vie pour ba grand pasteur ba leki ba zorba 20000 on peut ndenge ça na ndeko na biso soki le lata 30000 et mona ni kapa ya ndeni somba ba église au cha poche OK la pesi mbote na kuta ba bon guitariste il fallait que penga na ya bon azwa tana nga mais tango ndezaka mulai bon biso to zayi bata patience to patienta to boye pe oboma batu to sa mabe ayo zayi no pena na logique quoi pour kuna to yebi ndenge makamele na kuna te omoni ndenge to vale non esa maison mère ba tout ata moi mukie so kala muki na tongo maison mère pour no kende pour te forcer ani abo expliquer non yoga na bisa yo omoni ndenge to vale na yo awa makambo yo sala yo mom to yebi on nga pe na sala nga mom na yebi OK. Il fallait que ça la musala ko s'imposer musala mais les gars n'ont bien on a tout total en côté total asima grâce wana to zarana ba massa ndeto bossa et peut-être betaki to mo na so poto donc ils ont le mot ya dirte après go ya poto maman pour décider au sala ba makamna e belé mais et ça na mutu mo ka to benga biso kala mingi ta lancer biso alobi que non comment grand quand tu es en grand monde maison mère o tikango pour qu'il n'est pas ba collègue yo za ki na bango to ato za ki na bango te mais o yoka bango baleka place yo za la ki ko beta pa la bango beta pa Bill Clinton o le ki so yesu pas héritier pour et pas ya faire go la poche sous poids et ça qui prend ni moi les gars moi les colo wana yango santai maintenant moi ba o ba no voyager pe sous au voyager no mais au voyager pe au ba no voyager sous après au bigena cha mutu et pas misa ou lem sous et ko zone sanga sous ba vitesse pour tout ça qui ni te omoni nazo rectifier le mot le binga bete pas bilté voilà bil ndaza master abenganga erle marqué ça na poto abenganga atinda États-Unis ça machibi so na parler na yolo musika nene là monsieur bato comprendre histoire on t'expliquer bango histoire na expliquer yango bila tinda États-Unis ça machinga na yolo ndiye zaka ba 2000 si je trompe pas RK séparation ça marque wanga zaka na maison mère to bosser voilà États-Unis ça maé to na grand hôtel to kutana bill to sololi avec son musique nene faire azo to sala orchestre j'ai zaka bongo comprendre Nandima pena ko quitter maison. Wana mo yo yebi ke non longwa pa wera pona pas bill na fait rigola. C'est ça. Ezaki maman na bêtise à vie. Donc so babandila maman ko sa maman na salate. OK. Donc Nandima penda maison mère na poto ngana longwa to kenda répéter rep mo na eba mutuna makolote. To répétera faire ya boy. Désordre na bill pesa. Bila kesa la orchestre le roi za ina sima. Faire atiga na palais. Faire atiga na palais. Mais étant qu'il y a chanteur, tout le monde était autour de la masse, c'était ok bon marcher na palais, tout le monde répétait chez na palais. Bon, et ça dit. On répétait pas faire. Tout répéter ce qu'on a fait bien na palais. Au tiki Bill Clinton place au bandaki. Au yem tabenga kayo. Beaucoup de temps na grand hôtel. Na banda okunate. Ezaki bana boulou que faire azoya ji d'état zoya to sangana mouvement. Mais yene mutasaki non. C'est pour yem tayaki premier. Yem tabenga mais bon.
na mona ngo dans ba passage bon ceux qui le na remercier papi Kakol pour appel à sous quand zogi à Kakol musique ndé ni lobby à répétition la samba makampe les kana on a peine tiki faire qui pas confier qui quartier latin mais bon et ça ba expérience à vie to ibaka to iba makamsu to ça là bon le lopé bana mai ba bunda bien ba bravo na ba côté bazali biso beto na biso na bataille pour bataille sur aga mukolo so mutakei mais félicitations côté bazali mais tant on kende qui on a ko zonga li susu ko triguer sur orchestre na yo maison mère mais papa maison mère da ganzungu non tout ça peut quand même bateau tant on zolo banganzu pourquoi pas au boya qui makambo nous ala no kana maison et l'européen sala ke da ngimbo ba patience ezagité ba patience ezagité mais yo du bio to so to landele obie yo pena na maison mère nous ai muto zaki passer ma casse te pas casse za penza na yango pena non patience ezagité tellement que na vendre trop yango ça moi genre désolé donc patience ezagité mais bon pour nga mona benga ngo za erreur ezagé erreur kolongwa orchestre munene kokende ça le lo mo boyebité mais bon et serva pendenge serva bango ba profiter bon na pesa bango ba chance pour être yoana to répéter ba 10 répétitions à bibi pla ba ba raté ba ba ngote na bibi pla wana na prince matongi bon oyo comment tout ça na biso kaka to en activité toujours na bango pe kaka boza même moral pour na bien na lo bien ba ba bill to betane na podium à 20 to za na même moral na Reine Grand Paris to za na podium ndeko na biso cheta so to kutani leo to solo so to seka na biso ebike wana musika nga ebike wana faire cher de fou so vandi lelo olali penozo raisonner renga la salaka pa na bill to pas ferry ezong sangonde ezong sangelo te papa wada sola ovane mbila papa muto vane pena mobali ezong selangelo te na mona raba noko bazo bunda biso beto sana biso comprendre obina vie ata muto olia soso meri so olia ta matembe il faut concentrer aux yeux eza mokana nkolo eloko ezongela ngate raisonner ngo bité eza de aller passer yo mo lo baki osala eloko ko tuti na raisonner ngo te to na poto ba raisonner intérim ebenga yo tous dans la société moi dans la CDI soit de kinda à dégolo wa chura mboma na PC mote mettre chura mboma imbattable soit aux na CD le wa chura mboma donc na regretter l'autre c'est la vie et d'expérience à vie to ba position mais bon ba vena so ba ntone ba bat malamu tous en bon terme la vie c'est comme ça la vie continue mais viens na so ya so le bilelo achata momba pa ke yo zonga lelo mais est-ce que ko c'est là mais mon nga Reine Grand Paris te ko zonga bino zonga na kin na lobby ada fait na biso ya ko mambo zonga kinte to zaka na biso bien so le na ke kin siko yo mo speaking ande na sabo so na bi le na ke kin so na bi na répéter na ke répéter pese la na ke répéter na yolo musique bon o segi siko na répéter yolo mais ko ke no vanda pe boko o ke no vanda pe no ko installer pe na ndingo salaki na ebite wale za ba problème te la problème pour tika déjà famille ça va déjà comment problème bébé qui n'est dans mboka na biso ya problème te eza problème te donc ezaka logo ceux qui ozana ona be kotiseli ba maramuto eza bien po yo yebiki nde kendaka so kata de machine ya badi ezali na mo de kombi mo ezali obiki nazo beta guitare mais entre deux kombi na de machine ya badi mais ko va no pe na poto ça no te problème te au moment mutu te to petit no mo ko faté mais oya no pe na normal o tika na yo pour comment bon ba mise belé ba ça na aussi te ba kombote lem ça coûter un événement moko ya moi kima ya moi so nga suki ni j'étais mais yo pe ndo ça be pour na so te be phénomène belé be to yo ka to yo ka ko ya poto o kimi moi problème moko boye Jordan Mizo voilà to bel ka entre biso R9 salam musalo na bosolo na s'appelle ka pour style libéral pour ba journaliste ming de comme éviter bango au vin na plateau boya to beto makambo ya éviter mais na s'appelle yo za maele ba misim so ki mali kambotika na kin ka tiki mo problème mo ba merci siko to ça derrière pour toi l'activité et ce qui est-ce que musala na ozo continuer ngokaka to au beta raso ba bengi ozumo eloko mais OK na no pimo ba système no morbo te musala continuer nango na beta nga toujours guitare to compagnie rapper ba massa lem so projet zali bon mon la poto mu fata mo na projet voilà ezaka atteindre na bimaki boye
naele msu na orchestre fa ya musique na mo répéter non oza mikili OK tamo ezali ko ya pe beti ndule tamo so ezali okimpe mbango mboka mais activité dans la mo belé makasi ko te belé moya ko le béate mo pe to sangana ba masa neti fait na ngantu na betaki na Reine à Grand Paris na surprise na zaki ne bandilti na suka concert. Donc toujours on voit que c'est le gars qui bête la guitare trop il s'appelle dans nager. Mais merci beaucoup tout de l'année ba parcours nous a na moi na yolo est-ce que problème ou ils na yolo na biki oye bien déjà il y a azape collègue na yo pe asa petit na yo Diego Cao oyo azaki ancien animateur na quartier na maison mère asa na problème est-ce que Ozoyo kaba rimer ndenge zo bima il fallait basangisa tanke yo vie na yepe na ya parler pe na bozali ne be face à face oh si je me trompe pas bozali na face à face na ye est-ce que ozoyo ba lisolo ndenge zo kende to ezandeni. Bon d'abord la personne nous merci trop na Pito Mavungo Nicole Gomez na saluer Kapibi à ta mère à Palais et puis Présidence Mujinga na Londres moi ça ma fille quand Diego ce que moi lelo bat ba benga trop numéro na ngam na pesa ngam na pesa numéro parce que ba kuta ke téléphone ezagité ezagi mon anomalie bebaki mais numéro na ye o bat ba so mingi pas commander les bons. OK bat nyesto ba benga en tout cas na remercier d'abord na taki na ba image na remercier Papi Kakol en tout cas merci état major na geste ça la gipo tout cela a été monta kufa pour toi ko ça la action tout na remercier Papi Kakol na remercier Claudine Kinwa et puis na remercier qui a trop choisi Matata Alekanaki Asaki geste et puis Ventone en tout cas merci grand poète Igwe na geste ça la gwa zale kina so il le sel mobulu izara sonya parler voilà yango batutu pe ba benga inga ba masamsu ba benga kina zo ki ba pela seleo na pesa ki ka toujours limpo bango bata na city na bango ya association ya animateur na zo ki le na pesa ki seleo a sona ba ninga msuba ba nde ba ko sala mais conseil na pesa Diego il faut aïba ilo on a ça la grand garçon dans la famille dans la bana il faut tenir debout pour musala auto sala ga au moni lelo na role kana na TV awa na fingi na ngata mninga moko et na on peut m'abêter mais quelque part ponga lelo na beta guitare coute na zo s'excuser na le failli peine na guitare na voilà il fallait na guitare na plateau balandi na biso image prod mbala simana no va sentir ndenge na quartier la terre tade mesala ki les maisons mère awa na poto ba événement ba ideni no ba tout na mbala simana on met ma guitare voilà mbala simana ma guitare pour na balandi na biso image prod ba yoka na émission sur les solo au moins là on a senga na Diego acha serrer na vie et ça là bien serrer c'est très important les lo abeli lobito ebité donc nzambe na biso to fuka mara asungaye azamwa na yata la mabena été apesa eka makasi merci mais quand même ils ont qui est bien vous allez avoir contact ils ont bien à côté hôpital ba traitement par zo ils ont très bien na moni déjà azu ba traitement mais au senga isusu kaka na moni ba le lazongela boulot OK azongela boulot mais na la maison mère bon na bi programme na été na moni azu le lazongela ba boulot na kota obeta porte ba que la eka ma artiste mune na Congo et puis petit mo sala ba animation bien Bachaïka na position donc le cas bien. Vraiment merci na héritier basket pourquoi pas na Chango basket na mbala de Zambaya na biso moko na lingaro mingi Jordan Mizwa la Tigang muto apesa na Bluetooth ça la bien tout ça le pese sur moi idée la concert à solidarité au sala ki wana na ebité tant maison mériaka soyez awa donc tu bêtes déjà na arena Grand Paris na ebi ko salaki o bêtes bande tisuka est-ce que tant au bayaki ba contacter yo est-ce que moi loko et bima kito et c'est quand bon ya na bêtes les cas après na kenanga parler et les kending merci à trop les solo R9 merci à trop R9 Tino Labo ordi 20e mutnabiso pile mutadiezola R9 yozande onanga moni maka musule msusu keso tuneza eza keso mabete omoni soza mutu za sagesse okolo babilobe na plateau voilà donc net maka mneti ya bambongo net ya banini to obeta ngona plateau te mutu sali musala megdata enerot donc ce qui na lobby boy c'est que geste ça maki comprendre tout ça qui boulot enveloppe mutu na mtepe ça maki donc ça sans problème côté on
Et le même a été ôté, ce qui non, enveloppe à Gito, que pesa magi. Oui, bien à parler, mais à CP. Maramambong, le barangote. Maramambong, maramodana si ma caméra. Mais c'est bon, le soleil, les gars, est bien. De compagnie, moutna moutwa benyo, les gars, vous avez logo na. Avant ma camoué banda. Autant le logo na, c'est bon. Donc, quand on a goûté dans l'administration, c'est bon. Je salue CG Katakata, Dr. Pichu Moussou, Golf Gizo, le soleil, est top. Mais, Kalaming Tatoto ka faire basket bois que le mot comme ingénieur ingénieur de ça yo boy la ligue là comment il se biso na toto kuta des chansons moko et où tu bima Kalaming guitare ya ndekola yo frère na yo collègue na yo fait rigola na ya Fally Ipupa Hollandais moi je crois mais au sentir on dit bon franchement bandeko tang ba kombo ba grand artiste ndeko na biso faire cher de poule voilà APC Mote, Musika c'est APC Mote, c'est la famille. Et puis Dicap, artiste mené na Congo na PCP Mote. Bata ba grand artiste, ba kosa boulot ma bête. Bon on a vu pendant temps yo kangote, mais na revanda na Hollanda mais na zo ga na ba coulisses na banzela ils achant bien. Mais conseil na opesa ba mi balé ba bête rumba pire. Et ça la bango bien po. Musique yo ba fait taboulé ba tikeli biso na musique yo ba pa bombenga ba tikeli biso tout le côté tout déformé rumba ya Congo. Et bétama na kekele, vous comprenez? Et bétama na kekele, bétama na 4 temps. Surtout comme ko pakola ngo mafuta, et ça sur rumba pire était bon. Mais nzelo pe bazo ça les ama bete, ndenge to le barabe international. Pour international les ala te yusundu na ndimite ka ba bete musique jazz pour ba ke bete international. Azora musique à Sénégal, aina ora en Olympia. Et comme international. Donc tous on a complexe au bete la musique mo boy. Lemso quand na rattraper couche mo boy ndonde il faut toujours avoir une originalité mais bata ba grand artiste bravo l'artiste basa misana ba onde ba osala ba beti banzembo kitoko makasi on se rappelle en Hollande quand même pour basa ba na lobi un bon artiste faut ka baningati artiste yo ka batata muto kufa et bon artiste faut ka net ngana vandi bona beta guitare mais petit mo so ka beta raté pas ya nani atepa ya zobena XO soka beta guitare fono ka petanga sala jango ndeni tant de bons artistes faut que artiste tout ça a été que vandi zo boya te wana yoga tete wana so zo ba bon artiste te bon artiste yo do mona ndai Ernest vous a grand ranger rapport pe ba biote yo a grand ranger au sala ba clip au réaliser la musique donc oza muto ebindu le ndenge sali donc un bon musicien yo ka tout nga bunde na vandi la musique pendant trop no ga folk. OK. Na ka musique folk. Donc ba ya ba grand artiste ba beti bien odi le manzaka pa senga banzembo ngai kitoko makasi. Ah OK. Odi le manzaka sepela banzembo. Odi le manzaka toujours ensemble. Moi Nzambe azaka na bunker ti lelo. Voilà. Et puis Chris Moulin le prince de Drancy mais on faut na coupe na batwa. Problème tout ça toujours ensemble les migrations les gars pas faire. Venanga Chris Moulin. Venanga Chris Moulin faut tanga combo le prince de Drancy. Un jour mon Chris Moulin do rapina enveloppe vimbo comme papa. Mais Musika Sika attaque arrangeur de son ingénieur. Omoni komba ki ranger na linga ngwa mukete mais oui bien mon pays na palais moi makezali moi cartiste ezali na ko ça moi rek na beti bano zo pe tantu buna na studio yo po ndo za la na studio obi mato za pena la kati tunani na za pena artiste na ko pelsa mo ordinateur na chubi moi cartiste na che moi kick na nga ya 4 temps tac na beti moi guitare na fini moi rek na zu moi micro na continue de son mususu mutayembeli nga skit na salle moi 5 ans là. Voilà. Vous comprenez? Mais qui arrangeur ça la raté. Vraiment on met déjà la poteau. Ouais papa. Ba concert les obeta. Bande kuno ba obeta ba la coster, ba Fally, ba Ferré. Mais vous avez en tant que musicien, est-ce que Roloba na ba mélomane nini bazolanda aussi ko na ba concert nyo surtout les cas sentir on ndenge nini depuis ba fongole la biso là parce que ba concert ndo beta isu ana potote mais grâce à Nzambe poto benga nga grâce à Nzambe asali ke no ba combattre ba kitsa mutu ba gouvernement pe ya français ba kitsa mutu po to ba no beta ba concert biso ba africain to ya ka to beta ba concert awa o sentir on ndenge so ke ndenge nini bon on Roloba réalité concert montoye bango wazana kati ya salle voilà
ba concert mosusu tangelinga na kota inanga te nayebi mpe makambo eleka na salle te mpo moto mosusu toa na poto omoni nde toa boye ordinateur nde moto elakisaka baplace vandi na baplace vandi pa le mosusu concert kinga neti nayebaka concert oyo mpenza na kota na poto oyo nga mpenza nakendaki kokota na porte ya liboso etanke le mosusu moto ayi kokota concert eza concert oyo Richard tobeta na scène musicale napesi ye mbote napesi bonne chance Richard Guti watanabe le 24 tosola mpe makambo le 24 deya na me tosola ye mpenza concert na ye nakotaki navandaki na nsima ya Pichu Mbombo navandaki na nsima ya Hervé Mwanza tovandaki mpenza face à face ya podium masa abetaki très bien elekaki bien wana mpenza nakotaki bamosusu otangelinga tomona rale msusu lekisa na moi TikTok bo mona na mais ndekono pe la costa utobeta concert awa osoyi pe tante okino visiter to abengaka pe to osala moi système te yoza ndeko nanga ba makambo efingisa inga trop omoni to amibali ndeko wana na kotanga nanga kombo na ete po voice etambola Paris mobimba ba sœur nanga ba vero mango bayoka kiango bakadim voma bayokaki yango ba Lorette Compressor bayokaki yango donc na temps solo makambo na ete nde yo na boyoka na te tuna nini avant de konanga ya quartier nalingaki trop mais na yolo pe tuna pena bana yolo to beta pe orchestre moko voilà na niveau siko na finga maka na ko beta ko liso na ete donc na maka propos na ye to pourquoi musique na ye eza ko tonga te voice ezaki Paris mobimba donc na koka solo makambo ate yo ndeko na ça biso lem su bato bazolanda biso lelo na solo na R9 bana beso ba comprendre moi na yolo bo uti pe orchestre moko bo za pe na poto so comment ndeko na zo beta concert o ya o chai porter R9 omoni mutso ke dinda libulu tika ya dinda so na ye moko il lango déjà depuis kala bima pe déjà na libulu ngo on zo msa isu ba téléspectateur bazolanda azaki dans la libulu bimaka po biso bezala ki mais abimaka ça masali grâce à fongo tuna nini aza frère nanga bonne chance eloko so eleki mabe ya liboso ya mibala forcé abeta so ya mibale bato baotonda plein aza grand artiste asala ba publicité apanze apesa mino ba mbongo bosa ba publicité nga pena olalo la mugi ogige lobby lelo ndekono la costa betaki lobby na ona tongo o sentiment na bato bazolo ba foi na foi attaque yo musicien o sentaka on était toto sur la ta place wana bato pena ba leli pena na kombo na ye pe ndekono pa zu micro a chebui attaque yo o china ba kitsa pamba po nani à répondre bon et là on a eu ce point dans la réalité conseil faut que tanga ko taki témoigner et bezati hollandais na ba image quand même mais lo kana loba aza grand artiste faut payer ça bon bosser la publicité voilà conseil zo PC pas hollandais siko et puis mutu so beta na Paris il faut répéter place aux centrale au kinem na pantin na studio silo au fouti 400 € au vendre zo répéter Paris zo ya wana ba répéter la place à bomba matin mais c'est un grand artiste abunda kaka ba bonne chance abunde yo simba ona yo mtolobele nga bundaka ya simba mais na répétition ntana mona bambala bazaki ba dadi bigisi bazaki la kabe ba soutenir ki na ebité promotion to nini et ça qui te pas so ki de visa na yo kaki wana de visa pour ngazo na visa te na ba makamani ngazo visa te de visa mais to benga na plateau to sola ne mais tangu oyoki ba audio wana tangu e circula ki pour na kombo na yo audio oyo lobi ke circulaki pona kombo na yo osantaki yango ndeni yo lobi na ote soko lobaki to yebite wana siko nga na yo oyo ki ba audio mo ba lobela sérieux te omoni osantaki yango ndeni na bien omoni boulot to salaka eza boulot mo da compliqué to finga mana biso bandima pe biso na mona go diona na mona mabete et puis faki za ye moko muninga mezaki madame na ye nazwaki mpeka na pesi yango baninga msusu na pesaki papi mboma na pesi na ti lokole na pesi mami lela na bibota la biso batu kote tozala voilà poneti nga boyenga musika sika na ndimite ke na koya muziki na yale msuna cousin na nga mo bona bimise pe na plateau to na bimisa femme na plateau femme na beta mbunda te do so ile msu to sona na R9 biso mibali bato sona voilà so comme ile msu mera kota c'est que yo mo mais ça m'a remboursé le passé na pesi mbote na sœur na biso Kadim Voma et puis Gladys Ezo exotique Gladys
na Château Rouge dieso la agence à solo donc to beta ma solo papa vraiment ba orchestre Zoya na bi que message na o relancer na bateau tout baza na besoin ba solliciter au participer na bango message no ko yebisa bango na bateau tout bazo na bi que papa chéri déjà dimanche tous en ensemble héritier watana les 24 tous à l'année kalamingi to ba orchestre na ils ont robi le niveau le ki na yo vraiment o tika gi chance na maison mère yep à salama kamune kalamingi ta ko za déjà fait rigole la pe kalamingi à zo la message non la ba leader wana bazoya pour na soutien na yo et ça message là ba bon artiste ba ça boulot bien ba ça la pub bien a solo et kende bien ba beta pi bon musique soit bien déjà ba grand artiste là le béater message là ba bundana ba ça la boulot bien ba tirer écrit ba CP là ba Jordan Mizo ba CP là ba Churamboma ba ordi 20e ba CP là ba grand artiste les gars bien et les gars très bien. Mais comme Babenga yo ça la bango est-ce que ça dispo ba Hollanda aussi go bon kobenga net kobenga biso zela makambo wana te mais to ce que c'est nous a dispo quand même ce que c'est qui au compagnie ko mona na yo déjà pas mal disponibilité ça na moi papa déjà ce que c'est que tout monde est pas mal mais bon baba grand artiste indimité que ba yo complet ba yo kana ba tout ça ba boulot na ba quand on le dit ba grand artiste c'est to landeli Werson ya kipe mais quand même ba contacta ki yo beta ki ça like moment bien kasi on est dans palette na za dernier répertoire dans nzoto eza le roi maison mère yaki ba bengile msusu Christian Solo azana répertoire ba bengi kimbango azana répertoire ba bengi ba frère na msusu bana répertoire de tel à ce répertoire qui na place 2 jours 3 jours ba no coller le mot beta kiti. Mais bon, Baba grand artiste, il est très bien. R9. Merci beaucoup. Tu vas continuer toujours. On a vu ça comme déjà. Aussi, ça vraiment non. Comme déjà aussi, ça y est, ça bateau tout bas là. On a poto message na yo. On a besoin au salanini. Car le boulot na wana où yo continue toujours répétition. Est-ce que besoin na groupe moko bosala ou bako kuta bino na lié moko bo répéter pour bateau. On a bien na ba fan tellement bazar et belle pour au le ben na calamité mission ko beta ba 4 ba 10 ba 20 pour yo. On a déjà na public na yo. Est-ce que besoin na lié moko bo sanganaka bo beta moi samedi moi dimanche to lundi to ndengani. Bon tout ça ba massa to répéter au monde la poto ba rep net ba kine za raté mais tout ça l'aime na ba streeting so bo benga na ba massa net na bi kala mingi te to beta ke lo mo na Lyon les gars vraiment très bien na pesine de konange bo l'hôtel mbote potazali na saluer pe Olivier va to beta ke lo mo les gars très bien na bandi ko msusu mais pour na ba rep pe to bossa na biso pour joueur to artiste il faut toujours répétition to ko beta so to beta te touche pe ki ma to répéter na ba massa mais ceux qui barrent pesali tu andolo balobaka moi va faire part au sala maboye mais pour le moment besoin en stand-by te stand du coup tu tenga pour le moment na on a des projets mon au sala na bi miselo mo ya bien nzembo ave na mo Chris Mulenda et bonne chanson na au sala ga sélection d'artistes de solara ba tela ba voix et puis c'est bon déjà dans le baboye dans un studio Fire Basket il moi un producteur donc bientôt au sala ba makambo na vraiment il faut ba chapeau bore bi makalate concert il y a solidarité concert na bino ok et ça qui non et banden tout le monde a na télé na et ça qui na den mais oyoka ki yango quand même oyoka komona bon concert à tellement maluba moko baksa na kati wa concert à solidarité na pesa ka ba artiste ba beta ki bravo mais et là on a mona qui remarque et mon en tout cas babi concert de solidarité surtout de beta qui on prend un message à est il fallait que biso bana ki ça to pesa message à est pour biso to vanda na Kinshasa to yebi Bukavu to yebi Goma to yebi nini mais na mona na concert à solidarité Gims mtalobela biso Gims wa beta lisolo ki ça ko leka sele hôtel voilà on comprend Gims wa beta trop poto Gims wa beta lisolo ko ya ki ça ko leka nani hôtel ko leka mabele licité on comprend il fallait que sikoyo biso bana kinto lata courage to loba pena devant mindele ke na ki ça soit na est ya mboge zabo mais lo kana constater ki ba biso ba artiste akin message za gité nous avons des places on est pena place bande ko na biso bouti ki ça onga talako onga chanteur onga guitariste boloba ke ndenge to tiki boye mboge to tambola bien te boye mais to comme on na podium Youssoufa Zolobela Congo
nani Mokobe azolobela ngo te bango olobela ngo bien. Mais non, ezaki que non to balaksa que non ba payape baza na souci ya mboka na biso c'est pour cela baza moi malobana rapidité. Ngano ba idée ezo concordé te. Oyebi nini? Ba ko kolobela ki sasa RDC Congo ezaki ba kino ba na podium. Mais et là on a constaté un message ezaki te. De type ba panzana ki on a message pendant ba kino pour ba kino ba zalaki. So tu tiens c'est le da kino. Tu tiens brigade da kino. Tu tiens nani tu tiens groupe Fali Poupa ba uti kin. Vous comprenez? Il fallait qu'il va transmettre message à paix à Makasi devant mindele ba lo ba bon français, ba lo bien bon français, ba yebsa mindele mais bon. Dommage, et les gars ils l'ont très bien. Bana mai ba zo kitana ba makambasala ki mais kolobela ya kisasa ya games to ya juto ya Yusufa eza ndenge mo tena biso bana ba yolo pena côté mai dindaka bana. Voilà. On comprend ndenge ma bête dans polémique pété. Problème sur kansa siko obina makambo. Petit na neti innocence soit daki akwa osola. Po innocence aza mieux placé à est. Auti na ba makambo na eponga pena na est. OK. Na ba dernier concert mo avant mouvement avant ba faire balonga to bete ki dernier concert na Goma. Au moins ba bolala l'hôtel ba bilonga au va les autres comme na kati hôtel. Bah au général Kinga daza Rwanda. Oh, ya solo. Vous comprenez? Il fallait que moi en est innocent à la wana, il fallait que Moutologa ba 20 tonnes à l'obéli à la petite drapeau. Au moins na grand parrain. Hymne national le betagi. Est-ce qu'on dit ma que petit episode à betagi logo wana tinga dinga zo beta téton ton connaît ce que bino ba kino betagi logo. Il fallait pas kino ba beta penda ba beta. Même sous sélection ils aura bien été organisation ba sélection c'est ce que idole papa. Arrête la grand Paris écoute ba côté pam pam et tu sais ba YouTube. Il fallait que ba kino bo la musique moko bo s'inspirer tant que na mboka et ça bien été bon. Bana mai ba sagi boulot mais malasima il faut pas panza makanisi. Na côté makambo ya solidarité nzembo rumba te. Et ça bina bobet bina tonga donga awangana vandi mota bobet ba blog bo so bobet mikolo to sepela kina motana na moka gonga bobet nzembo bongo Congo. Bon, ça fait première fois. Malasima ba ko améliorer. Donc bazo pena idée et puis malasima so ke loko ane ozala na ba organisateur bo sala pena conception bo sali conception et puis ba grand baleine ba guité ba vene so mikolo ba yimba ba beta ba guitare fa ba zala ba sa musique ya Congo. Voilà. To la mindele ke démonstration danse o na musique to la ke mboke za agressé. Bon, na bi conception da guité pona ndenge to da na rumba oyemba rumba o yo sali. Mundele po ba da sur 100%, mindele ba da 70%. Comprendre? Oui, on a ça qui me tient ma bébé, mais ça qui parmi bateau va participer qui en a ma cambo ngolo bangote. Et suis moi kento mo bepo ça qui était dans sa sonde. Et d'accord tu kento te papa. Na makambo nyoso ba benga peka bat baza tel net ngala ina e bonga so za kite e bo fina so popo lipo za ki. Fala ba benga ta ve popo lipo asa la musique et indépendance ya Congo. Vous comprenez? Il fallait pas bien nga ve do à Congo, asa la musique et indépendance à Congo, il fallait pas bien nga ve fofo l'écologien, ve kaima loga, asa la musique et indépendance ya Congo. Vous comprenez? Mais bande européen ba betaki ba bon artiste. Bravo place Bazali, mais il fallait qu'il conception la musique ya Congo. Pour Congo dans la musique non. Voilà. Variété des agité. Comprendre? Donc balasima organisateur au sala oh ebeta makiwana et ça un bon. Mais na ndenge pena kin faki papa bombenga pena eko yemba wana apesi message ba mona ke bon et vieux papa eko pesa message nini na makamamboka. Vous comprenez? Même balasima ba loko ba rezo esprit bon tebi ke ba jeune ba salisa ki ngweza ngo elo ba jeune ba salisa ki même balasima so ba vena so mikolo ba ve kapesa ba kota ito ba veni boma. Siko speaker net na solidarité veni boma vanda côté ya Blameni. Il fallait que veni boma ya yemba. Veni boma yete. Lem supi ba contacta ki azaki na tante na sens wana. Génération ça si makambo les génération ka ba le lobby. Mutuloko c'est le kombo zo bima mais c'est le abimate. Mutuloko là. C'est le ndesi. Na lobby au moni c'est le. Soka ya kiona na ndenge na bi number. Akoye ko pesa ta message. Pendant total tout marché ba monter message za gité. Pour Gims akola kinte papa biso akola matembele penda bo ngubo fini kwanga. On comprend fufu penda mulili zo betango. Gims a pecha kola ba mbroge ba bloc mike. Mais bon, c'est les gars qui to rolo ba mabe na ngote
ba ozemono bazalaki ba Jinakalala bazalaki ba Flore Pango bazalaki ba Patrick Mbinzo ba Patrick Tifaze ba Patrick ba Patumale ba Pito Mavungu vraiment ba massa bazalaki bien na kata concert on est les gars très bien mais bon malasi mabai ba ko la sélection avec popoli po bazalaka avec popoli po vanda côté na ngawa OK avec Kaima Doga ba vanda kuna ba vena biso banani ba kolorum ba fu bazalaka. Merci na message déjà reçu na bi place bazali bazolanda déjà mosika sika ya na biso moto aibi makambu merci na Pedro Kosinalman na peso pourquoi pas na Elia Business bino bato bozana bezo botinda balar na bino bing numéro de téléphone ezana Elia Business 5% pamba mikolo ba pesa ngo pesa ozwa tinda Ozwa Nakin Baza déjà merci Cédric Panda na Bundes na peso Cédric Panda mon oncle les Bigis na peso vraiment les boss moi qui me la en tout cas la dose numéro pas R9 s'il te plaît au Bigis ça fait ça vraiment merci la Rio Bilembo pourquoi pas Déborah je sais la Bigis Jocelyne maman Jocelyne Bigis moi ça me moi ça catalogue vraiment merci zinga ba moni pas na ba moni pas miel ba moni pas la coste grand frère na yo famille kufate vraiment mais les lots ne sont beaucoup tani pe bobo za na mina laisse abeng so pe obeta la concert na la coste papa no laisse tala raza musana non nini kobeta la muto da problème te mais toza le roi côté kinga santé na vandika shenga na kangi pale na démarrer car na répondre au beto mote ko mo bebisa makamu mais moi le ko bi makatolo bila moi le kasi avant ninga benga faut expliquer au pet et le on eza kuna makambang yo tala mbongo na yo ba pesa yo to ko ba eloko nini est-ce que to yeba eloko comment dès les premiers jours de to yebi eloko le gars ke ba mbozo kotane ya obeb ces missions. Merci Nabino tout bozo continuer toujours kolanda lisolo na R9 votre journaliste porte-parole il y a journaliste tout déjà dans Paris nene psegno lelo tout ça la musique ska toujours continuer déjà moi les solo peto comique au cité pour ingénieur Jordan Mizo déjà moi signal qu'on a déjà to comique au cité parcours na yo na les solo na R9 na image prod tu vis à les boss fire basket message les en tout cas R9 oui na c'est oui plaisir et celle on dit matin au moni musala o pour ça la moi faut d'ailleurs mon informatique yo déjà oza mutu mo ya makasi tozana na bandia ina ba studio na yebi na connaissance ndo ina pare au 20 ans conseil na opesu kaka etanke mbiaka zalaka bien na mutokuti zalaka bien na faya zalaka bien na nde na Jordan Mizwa yo kaka bango baza ba réalisateur et puis zalaka libéral obi tozo kima ba chaîne mususu au mona yo toyeko sa émission bando tunanga yena na leki obebi site papa zala libéral mais netinga boye na kumisa sanga balende mais na parler pour mon mère kumisa avec club mais et le but que le roi mère kumisa avec club to comme batakanda te mu ndona le wa kumisaka mais et aux na plateau boye sala boulot o esengeli artiste à Congo tout pesa ba ba chance papa to dimna ba mission te poza mutu mso mona o sala mission maloba mususu mais na titre comme le mususu babilo wana yango mais netinga boye franchement ngap na journaliste so benga na tuno to solani ande mabete si vous avez une tendance vous avez un bouton papa ma pas te ko na ngote bouton et puis et le rezali ba chaîne na biso bolu ka comme ça qui professionnel parce que vera mboba ko ya vanda to ve bombenga to plutôt papa na biso ni boma kasi faut na connaissance mutu mso zo yamba yo ata Google apamba fungoli te patanga parcours nzo ande il faut ko yeba ta Google muto abetaki nini lekaki ndeni saki ndeni pamaka moi tout ba prendre rango en tout cas ba bon vent na boulot ba félicitations nkola batela kaka mo bambote na ebité na presse ouais mo bambote to komi déjà na suka déjà na saluer ya trop mutu nanga Patrick Mbinzo appel na sala nga bi yebi ndeko nanga Chris Mulenda et puis na bosante Patrick Trifaz grand mutu ya Trifazé ya tchara ba caméra ya solo et puis Patumale Pito Mavungu Nicole Gomez sœur na biso na peso ba mote belé et puis na bosa inte femme à palais Kapibiata on a pesi ba mote ba bonne soirée et puis maman so Fifi Beya madame Fifi Beya moi ça passé en kusangila ba mote belé côté Zali et puis na bosa inte Jina Kalala Odile Manzaka zonga bazoli la mabe et puis na bosa inte Ozemono Diezola Tino Labo
Tino Labo, yoyebi kaka. Chura mboma, na pesi mbote koto za ba direct na wana na tini nepsa rouge wana. Et puis ordi Paris 20e, la bossa diote. Et puis Fleur au Pango, bambote belé, place Mozali donc. Bonne soirée. Et puis Fire Basket. Vraiment, merci. Et puis on a héritier de Fire. Les gars, héritier Basket. Héritier Basket, Guy Basket. Shango Basket, famille Basket. Bah, malamo. Voilà. Bah, malamo. On est à chaîne d'Abisso. Fire, comme on est chaîne, on te pardon. Faut comme ça que chaîne, on le voit pour même comment. Non. Il y a déjà miné. En tout cas, bah, tout, bandeko tout à Mokili, tout l'andara Image Prod. Moi, c'est une mission des États-Unis. Tout là dans Image Prod et ça ma production bien on est là moko et puis petit dans la plamedi moko tout là dans Image Prod mission appelé sur mot aux États-Unis mission moi là en tout cas ça s'appelle trop R9. Merci beaucoup mais il faut la rappeler ba bataille la biso na kolegana guitare tout ça la moi c'est deuxième émission déjà Zali na bi que place bolali bovandi bozolanda botuna pourquoi a une guitare tezelo moko ya rapide mais deuxième émission déjà bo sentir toyoka abetaka nini kuna abetaka nini pe lelo azana idée nini et puis obinini bonne chance Héritier Gucci Watanabe Gogan supérieur le 24 mettre ça déjà en tout cas la donne de Paris bafana tout il y a bonne musique. Tous les canaux, tous sont habillés. Gogan a obéi musique bien, a obéi musique solo, tout soutenir les artistes congolais. Baïbi va parcours Héritier Sala. Héritier a obéi musique bien, tous à la wana. Et puis, tu as un rendez-vous sous toi dans la maison mère. La maison mère déjà. Ça a dit Sarine en octobre. En octobre déjà. Donc, ils ont la Fire Hotel, la biso affiche. Voilà. Et puis, Café Musique na juin. Donc, bani les ébélés. Voilà. En tout cas, merci à eux. Merci beaucoup, Naba Landinio surtout. Merci à Gaylor, Aleka, pourquoi pas na Tati Miso, Andeko, ya Jordan Miso, pourquoi pas na Pacho Mwanza, mon ami personnel, Clovis, Bakuka, Nagatangola, la pessu de Wambote Nabi Kiboso, Landa, simple serviteur, Nastagoli Kamba, avocat privé, Olivier Zinabuna, Simon Poy Garçon, Delix, émission la Binangoli, Solona R9. Tout ça, on a bino bateau bochaki tembe. Tout ça déjà na Image Prod TV place makambo isali a onde elengi tala image kitoko. Tout ça déjà ensemble. On a bino tokutani semaine prochaine. Bon les laté R9 na bino. Merci.